Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Kasi mama Israël ako réparer ngai. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandi na émission na biso, émission oyo tobata mabana. Émission tobata mabana, tobata makabana parce que na kati ya émission tokosolola makambo ya chambre, makambo ya rapport sexuel. Tokosolola ndenge nini mobali akoki kozala makasi. Tokosolola ndenge nini mobali mwasi akoki kozala elengi na mbetu. Pe tokolobela ba maladi nyonso oyo eyaka kotungisa ba rapport sexuel. Ba maladi oyaka ko empêcher rapport sexuel na kati ya couple. Yangwana ba papa ba mama bilenge na sengi na bino to bata mabana po bana nanu ba qualité. Batama bana, papa, mama, kota na chambre, na ordinateur na yo, na téléphone portable na yo, o landanga na privé nanu, bongo soki o sisi ko landangai, o partager émission oyo na bandeko na yo nyonso ya mokili mobimba oyo, baninga na yo ya Facebook, WhatsApp, Viber, babisika nyonso oyo koki kosunga baninga na message oyo vraiment okotindela bango message nzambe akozanga te kopambola yo. Yambo to banda émission na biso ngana ko se présenter kombo na ngai ezali Wahele Kumakamba Patience. Wahele Kumakamba Patience. Kasi kombo oyo batu nyonso bayebeli ngai nango ezali kombo oyo nzamba apesa ngai. Kombo oyo nzamba apesa ngai ezalaka Mama Israël la joie. Mama Israël la joie wana nde ezali kombo oyo nzambe ayaki kopesa ngai yango. Bon, pona bandeko oyo bazaka na Kinshasa te, bozali na bamboka mopaya, bokokota nanga en contact directement. Nazalaka na ba numéro ya téléphone oyo ezali pe na Imo, oyo eza na Skype, po tangu yozo benganga o découvrir nga bien oyo bakezali ngai. Po na basango oyo bino nyonso mokili mobimba boyoka, batu bakosaka bino te bango baza Mama Israël la joie. Batu mususu na tangu nazalaka Mama Patience, batu ebele pe batambolaka na kombo na ngai ya Patience, bake kotekela batu biloko ya mabe. Na yango pozala sûr que mama oyo zo solola na ye na telefone na yo ezali Mama Israël la joie. Esengeli obenga ngai. Numéro na nga ezali 089 94 42 825. 089 94 42 825. Bon, nakoki pe kopeso numéro oyo okoki kozwanga pe facilement na ba imo na makambo nyonso ezali 082 83 70 504. 082 83 70 504. Ce qui peut benginga na numéro ya 09 98 87 85
95 okozwa ngai. Po ba réseau pezaka na ba caprice nango. Soko bengi moninga na numéro moko ya ye lekite mekai na numéro mususu. Bo mekanga na ba numéro na nga nyonso ya téléphone na za ba numéro ebele. Na Brazzaville pe na zalaka na numéro ba numéro ebele mezwa 05 505 86 15 05 505 86 15. Nazali mama Israël a joie. Nazali mama Israël a joie, mama ya bana mibali na basi na bango. Mama ya bana mibali na basi na bango. Nga na Kinshasa babenganga mama bana mibali poani. Ponga na bongisaka bana mibali makasi. Échec ezalaka te. Na reparaka bango makasi. Epi soki na reparaka bango ezaka kapona basi na bango. Bino basi ya basi bolinganga makasi koleka mibali na bino. Parce que ngai na bongisaka mibali na bino pona bilengi na bino ya mbetu. Esengeli bo sambelaka mingi pona nga na za Israël a joie. Nazali mwana mwasi oyo babundisaka. Soki yo bondeli pona ngai te. Eza malamu te. Esengeli kolinganga makasi pona za mama ya bana mibali. Parce que bana mibali nde bazali ko bala basi. Basi bakobota bana ba famille ekomi ebele. Batu bakomi ebele na mokili à cause ya bana mibali. Alors to bata mabana to bandi masolo na biso. Na masolo na biso ya lelo na kosolola na yo na we etali biabia. Biabia eza maladi oyo eningisi mokili mobimba mindele na baindo. Basi mibali na bana mikie biabia eye koboma ba sexe na ndenge ya kosakana te. Ba sexe abatu eza lisusu normal te ndenge ezalaka kala a cause ya biabia. Mais liboso biso maminganga leto sanganaka tokanisaka eza hémorroïde, mais hémorroïde te eza biabia. Eza maladi. Soki yo mwana mwasi oza na biabia, soki mobali alali yo sexe ya mobali na yo ekokufa. Yo pe mwana mobali soko oza na biabia, okomona ozokoka kobeta dekute, okomi kobeta ba panne sèche. Ba deuxième coup ya difficile na difficulté ya ko forcer. Ba força kanzoto te, ba força kanzoto te. Nzoto esengeli travailler naturellement. Alors, na ba recherche nga na salaki na kendaki ko découvrir 3 sortes ya sexe ya bana mibali to benga kayango chombo na ba langage na biso ya to bata mabana. Na langage na biso ya to bata mabana to benga ka sexe kaka nini e chombo po ba comprendre biso te. Po bango bazaka makambo ebele. Bon, na kei ko découvrir ba sexe misatu. Na kati ya ba sexe misatu wana, moko ezali sexe vivant en bonne santé, mususu ezali sexe vivant malade, mususu pe ezali sexe vivant, ezali sexe mort. Sexe mort. Sexe mort, sexe tué par le biabia. Ba sexe ango pe yango na mesa na ngai, na koki kotombo la mesa oyo pona kolakisa caméra po ndeko na ngai yo mutozola na ngai tala 3 sortes ya sexe oyo. Na kati ya ba sexe misatu oyo nalingi nalakisa yo wapi eza maladi, wapi eza ya kokufa, pe wapi ezali na bomoi. To bandino na sexe eza na bomoi. Bon, sexe oyo ezali na bomoi yango oyo. Oyo ezali na bomoi yango oyo tala yango malamu penza tout autour okomona ke misisa nango eza ya kokoka pe ezali na taille nango normal, grandeur normale yango oyo. Sexe oyo ezobela te yango wana ozali komona yango ezali kobeta baku ebele. Donc soki amateli mwasi abeti premier coup tout comme pe akoki pe
akoki mpe continuer alalelika à mwasi aller akei na deuxième coup et puis akoki kokoma mpe na troisième coup parce que aza en bonne santé, aza en bonne santé, aza sexe moko aza en bonne santé. Pona nini sexe oyo eza en bonne santé? Sexe oyo eza en bonne santé parce que ezali bien entretenu, bien nourri. Chombo oyo ezali ko vivre malamu parce que ezali kolia malamu. Biloko oyo yango ezali kolia, ezali kobotisa yango misisa pe misuni, pe ezali kopesa yango makasi po tangu nyonso tango yango ezali kosala misala elemba te. Nde sexe tobengi yango sexe vivant en bonne santé. Bon, bien aimé, nakei kopesa yo sikoyo deuxième sexe. Sexe ya mibale yango. Sexe ya mibale ozomona ezobela biabia. Ezobela biabia. Po, soki sexe bandi kobela biabia, okomona ekobanda kobeta lisusu décoûté. Okomona pe un coup ya pamba eza na éjaculation précoce na kati. Donc eza sexe moko esi e perdre contrôle, ezali sexe moko ezali cerveau nango eza ko travailler lisusu malamu te, moteur nango eza lisusu bien te, do ekomi kotambola bitambolela bongo eza na tina moko lisusu te po ebandi kobeta kaka un coup. Mikolo mususu ezobeta kaka panne sèche. Omati kaka boye elembi yango moko na kati okiti mwasi atikali na posa. Nyonso wana pona biabia. Kala to bandaka kokanisa hémorroïde, eze hémorroïde te po. Soki ezaka hémorroïde ndelelo batu babika. Batu bameli banzete wulu. Bon, tokei na troisième sexe. Troisième sexe ozali komona. Ezali chombo mort. Ezali chombo mort. Ndenge za boye ko kipe ko yembelo nzembo moko ezo ebisa oke. Ko seka ngai te ponga pe nazalaki lokola yo. Ngai pe nazalaka lokola yo e. Bia nde bomi ngai na komi chombo ekufa. Kasi mama Israele akorepare ngai. Na ko réparer sexe oyo. Eza ekufi oyo ekotaka te. Ato koti sango na makase koti na vagin ekosala eloko te. Mwasi akoyoka ngo pete. Ato sali caresse ndenge nini etelemaka te lemba budo esi ekufi, ça c'est un chombo mort. Tué par quoi? Par les biabia. Les biabia attaquent tout le monde. Pourquoi? Eza pona ba négligence à batu. Batu na tango akala bazalaka koyeba biloko kwa sexe. Mais lelo batu alelo tomoni bamoni nde bankoro banzete baboye na boye. Toujours comprendre te bana mibali bakomi kokufa ba mort subite nikolo ba mimela nikolo. Ah. Mawa. Yango nakoloba mingi te nga eloko nga na koyebiso kaka ke soki oza na problème moko ezali kotungiso na sexe na yo. Réparation à sexe si emonani na ba produit oyo ezali vivifiant, ba produit oyo ngai mama Israël a joie na sali pona ko vivifier sexe na yo ezala en vie parce que sexe ezelo komoko naturel, sexe balié saka yango ba nzetete. Ezali eloko moko na kati ya nzoto ya mutu lokolo eloko nyonso. Esengeli pe na bilia nango parce que na kati na nzoto ya mutu eloko moko na moko eza na bilia nango ndenge nzamba sala. Yango wana lokola tomoni te bana mibali bakomi na ba problème ngai mama Israël a joie na sangisi ba vivifiant nyonso ya sexe na komisi yango eloko moko lokola bo pikiliki demarere énergie konzo telemisa lendisa kolisa vimbisa nyonso wana eza bilia ya sexe. Parce que sengeli sexe ya mutu elia na voix normale parce que tant au lieu eloko oyekei kokota na sexe na yo te yeba eloko wana esuki kaka na ba michopone ero peso ba cancer yo ba komi kotinda yo melaboy baka likambo nini mwana mobali
umela mingi na mokili ya Nzambe tika banzete nyonso wana yo yebite banzete wana eske ezo simba na organisme na yo ko mela mela ba mususu bazo mela ba masanga ba mususu bazo mela ba whisky ba nazo comprendre ba mibalité et puis na moni ba mususu baza ko mela ba stimulant mais stimulant yo ozo mela est-ce que ça na vivifia na ndako avant yo mela stimulant faut ça na vivifia na ndako. Bon, vivifier eza bilia ya sexe. Soko lié yango te oke komela nini stimulant. Yeba koza lokola mutu auti komela lotoko na nzala ya 2 jours na nzoto. 2 jours en nzala oke komela lotoko kwei kao ozoko boma chombo bweli kambo nini. Bobo mabachombo te biso tango tozobota bana na biso ya basi toza na posa babala. Esengeli mibali nyonso bazala na sexe na bango parce que na yebi te mwasi pas mobile alandaka nde sexe na yebi yango. Alors mwana kokutana na mobali boye oh mama chombo ndiane telemate eza passe boko ya kotulisela biso bana yango nga na sengi na bino ba papa bo banda ko vivifier ba chombo na bino vivifier chombo na yo na les aliments oyo ngai mama Israël a joint na saleli bino pona koboko la bino nango ba chombo na bino ko pesa yango makasi force sexuelle pe makamunyos tangu toleki na bana basi toke komona biabia na kata bana basi ekei kokomisa bana basi élastique ya vagin polele boy polele donc okoki kokotisa ta mutu donc vagin ekomi lokola kaleso ya mama tongela ngai donc vagin esili élastique menzoka ndenga na yebi te mwana mwasi oyo vagin na yezaka polele mwana mwasi wana anunaka noki mwana mwasi wana suki na mutu ekatanaka mwana mwasi wana pe loposo na yezalaka kitoko te pona nini parce que mi pepe nyonso ya libanda ezokotaka ye na vagin vagin za polele et puis vagin oya polele mobali ayokaka ngo elengi te mobali ayokaka ngo elengi te bongo soki ezali déjà attaqué na biabia soko lali na mobali komona sexe mobali ekufi parce que yo mwana mwasi ozana nini na biabia biabio bozomona bango ba maladie oyo ko telemela batu pona ba rapport sexuel ele kamala mute batu bakoma kanda na tango akala to banda komona batu bazoleka na nzela basimba ni na lipeka boy chéri menga nazomona suma kambo wana te mibali bakomi kanda bazoseka lisusu mingi te bien aimé eloko nga nazoyebisa yo mwana mwasi soko lingaka mobali na yo bongisa vagin na yo ponga na sina salela bino kisi moko ya vagin kombo nango va waneza kisi moko munene eza vivifia moko munene soko landeli yango tina mozindo oko comprendre que oui mama Israël a Nzamba pambola yo oko yebisanga bongo ngana sali yango po mibali bayokaka bino elengi makambo te mobali abima akende kuna ngana lingi yango te esengeli élastique na yo ya vagin ezala makasi potangu sexe a mobali eza kokota ezokota bwetala ekota na mwa difficulté bandeko kasi ekende kokota te lokola liboke nzeta liboke ezokota na kata liboka wa jamais ça n'existe pas esengeli vagin na yo ezala eloko oyo eyambaka chombo bien chombo tango yango eye vagin sengeli ayamba ye tango ye vagin ayambi ye ale ba mouvement bandi na mbetu bosali rapport sexuel na bino parce que rapport sexuel na bino ekokolisa bolingo ba mwasi na mobali basaka ba rapport sexuel ebele te bango bazaka lokola bandeko baza lokola couple te hein mais nazo bisayo soki nzamba achaki yo sexe wana eza posala ka rapport sexuel soko lingaka mobali na yo bongisa vagin bongisela moninga vagin ayo kaka yo elengi c'est très important ba maman biabia to telemeli yango biabia na Kinshasa na telemeli yango
na telemeli biabia mokili mobimba parce que ba sexe ya basi na ya mibali ezonga normal na kombo na Yesu. Amen. To suki wana te bandeko na lingina solola na yo na we etali bama ya kosukola. Ndenge tozalaka na kati ya mokili ande tosukolaka bamai bandeko. Mboka na mboka eza na mai nango ba mususu bazalaka na ba mercure na mai ba mususu ba calcul ba biloko ba podium na mai ba mususu bazalaka pe na ba mai ya mungwa. Sikoyo tangu yo mutu okei kosukola nzoto esengeli ozala sirke mai oyo ezosokola ekovivifie pe loposo na yo parce que mai ya kosokola pe eza vivifie mpona yo esengeli na yo kozala na vivifiant vitaminé oyo okobanda kotia deux bouchons na mai avo sokola na saleli bino yango na si na tie biloko nyonso ya Afrique ya Congo mabele moko ya fraîche. Quelle fraîcheur. Otiango na kati ya mai deux bouchons moko otie na linyuka oniki nzoto tango sisi ko sokola okomona ke je me suis lavé hein. Mais yo o vivifia kama ite ba mai yo sokola ka wana ya ba calcaire ba nini ba mai wana bandi ko kato suki na mutu e bandi ko bimisa yo mapalata makwanza o bandi ko nuna loposo ko njuluka ajo yo zana ngweza age na yo te ba mai ebele pezo bibisa bato esengeli ko vivifie mai ko to suki wana te la ngena solo la lisusu makasi na we etali minu likambu ya minu oyo bomonaka minu ya mutu esengeli ezalaka pembe minu bomonaka munoko bomonaka esengeli ezalaka solo te parce que mwasi na mobali soki balali na mbetu batalani bilongi moko ayoka moninga solo mabe te bambe biso na tango akala le toza kokola toza kobuka banzete tozo nika minu menga nazoka mabana lelo bato lelo yo bakomi bazoko nika lisusu minu na nzete te nayebi te yango na kamati na sali biloko nyonso ya minu na sali yango en poudre parce que mutu nyonso abrosaka nango munoko minu ekoma pembe avant obanda ko utiliser kisi tanga notice to benga na za mama na yo naza na numéro ya téléphone il faut ko benga ngai yo ko kamata biloko bandi ko utiliser biloko nano bengi te soko za musika na yebisi yo te kisi ya minu oyo kokomisa yo minu pembe lokola mapata pe kolongolo solo munoko pendenge eza boesisaka pe estoma bon nakoko suka boete malamu na yebisa bino peke na saleli bino poudre moko vivifiant parce que na ba poudre ya mokili tozo mona ba poudre ebele ezoboma bato ba misu eza konjulusa bato ba loposo pe ezali kobimisa bato ba bouton nga na kotika kongole bongo te biso ndenge tozala boy biso ba kongole nzambe lokola sala biso kitoko muto akobebisa biso na mokili azate po soko tali kongole ndenge modelo nzamba sala biso nakumisaka nzambe tozaka kitoko na basi na mibali partout pardon so tala kongole ozolula ye nzamba sala biso bongo kotia tembete tala baluba nde bazalaka kitoko tala baswahili nde bazalaka kitoko ta bikolo nyonso mboka na biso nde bazalaka kitoko tala ndenge mboka na biso bato baza bilongi kitoko na kati ya mboka oyo na kati ya Kongo na kati ya Kongo atoke na village okuta basi kitoko nzamba asala biso kitoko biloko ya mabe oyo ekobebisa biso modelo nga nazwi décision na lobi te kobanda lelo na banda nanga ko vivifie na ngai ba Congolais na saleli bino poudre moko vivifiant pour na monde entier mutu nyonso ozala mundele ozala mutu mwingi esengeli oyeba ke poudre eza dégraissant il faut yeba ke poudre eza dégraissant et puis ezali vivifiant eko vivifier pona yo poudre oyo mutu moko akoki kozanga yango te ozala mwasi ozala mobali mundele moyindo okoki jamais kozanga poudre oyo poudre vivifier DH de kombona po bato bapakolaka na poko avola lo pakoli yango po na tongo bima na tentira malamu
na suki na wana te na lingi na yebisa yo te na sina sali ba vivifiant pona loposo ya mutu parce que na yebisa kabino mikolo nyonso te ba loposo na biso oyo eza na biloko ebele yaka koboma ba loposo eza ba hydroquinone ba acide na ba kérosène ba biloko ebele ya mabe ba bobujumu sikoyo soki mutu aza na besoin ya bambongo na ye akosala biloko pamba kamati emballage ya kitoko asie akomi kombo ya kitoko mingi bakokoma kombo yango na minoko ya bamindele bongo tango yo kotala kaka emballage nzoka nde tombo blanchi eloko moko ya kitoko za na kati to pakola bobebi ya nga nalobi congolais akopakola vivifiant péotin jour soir tango yo sokoli nzoto ozwi vivifiant opakoli eza ko vivifier loposo ezali kobota babiloko nyonso ma kwanza mapalata banduta nyonso etika yo ekende tolingi biloko nde wana na Kongo te biso nzamba asala biso kitoko nzamba asala biso bilongi mabete mukolo nini yo so tambola na mukili okute na Congolais baye biso ke Congolais ye yo moni elongi mabe osomona miracle nzambe yango wana nga na kamati na saleli bino ba vivifia nyonso ezala ya suki ezala bana baso balukaka baya mado ba vivifie ezali oya lukaka petolo munene ba vivifie ezali na suki wana te po na za mama oyo na soignaka pe ba maladie nyonso oza na problème à stérilité oza na cancer prostate diabète sida oza na problème ya myome fibrome kyste hernie appendicite tension hypertension hypotension cardiaque tout wana oyo bengaka maladie na ba hémorroïde wana ba impuissance sexuelle na ba éjaculation précoce tout oyo monika keza ko nuire santé na yo awa na centre tonga nzoto vraiment oza ko récupérer santé na beauté na yo nakoki ko sukisa boete ya mona sukisa esengeli quand même na zongela koyebisa yo kombo na ngai nazali mama Israël la joie nazali mama Israël la joie oyo Kinshasa mobimbe yebelanga ke mama wa soignaka sida naza mama oyo nzamba revelanga kisa sida na soigna bato ebele na mokili mobimba oyo mama l'air wana kombo nanga ezalaka mama patience mais sikoyo nzamba aki ko changer nga kombo apesinga kombo Israël la joie mais na carte de lecteur nanga kombo nanga bakomi Wahele Kumakamba patience mais pona bino bato bozalaka musika soko lingi ko zwa biloko nanga kende ko futa na Western Union ko futa mbongo na yo na mutu te babanda ko benga yo yaka tokutana na bar nga yaka tokutana na gar nazana biloko mama Israël la joie awa lokola ba pirate ngai bokili mobiwa botinga nga na Israël la joie zanga naza moko batu nyonso bakende kokoma ba Israël la joie olikamuni soki olingo yeba ke mama Israël la joie zanga benganga na 089 94 42 825 na poto na mokili mobimba mutu moko te oyo azwaka mbongo ya mutu po apesa ye loko mbongo batindelaka nga awa bakenda kofuta mbongo na Western Union allez aussi contact potang yo bengi ngai mama ou expliquer nga kana yo na yebiso yo monta oke kofuta na Western Union tango yo ke kofuta na Western Union ndenga na koyebiso place okende kozwa biloko na yo ti mais sengelo yebate naza na bisike ebele mpo na biloko kosala te lokola bamosusu bazalaka oleke abenga nga tindela nga mbongo akomi kokende koluka esika biloko ezali mpo nga nakufa na nzala na Kinshasa oyo likambo nini donc okokende na Western Union olobi Kumakamba patience bakomaka yango ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola Kumakamba ale na suka kokoma patience mais pona yo muto lingi kokende na ba agence na biso bana mboka bipai na bipai pesa kombo na nga ya mobimba po ba compliquer yo te okoyebisa bango boy
Wahele kumakamba patience. Donc wahele ba komango boy. Okomi H W A H encore E L et nasuka. Wahele. C'est-à-dire que H ya hôtel, W ya western, A ya ami, H ya hôtel, E ya Emma, L ya Lili, na E ya Emma nasuka. Donc wahele. Wana pona ba agence na biso bana mboka pona koboya complication. Nga western nyo complica ngai te. Mokili mobimba bayebi ngai na western nyo. Monogram pas complica ngai te. Po bayebi nga bango baza batu moko bayebi valeur a mutu o azali élevé en dignité. Nzamba loba yango respecter tout le monde qui est élevé en dignité. Nzamba élevé a tomboli mutu. Mutu wana banda koyaka na ba agence mususu kuna. Babosani ya shawa bakomi kombo mabe olozo mbongo lelo komi kokelo zonga pe bayinse bakene nani ko changer kombo ngana lingana nga bongo te naza mama na bino utiliser western union utiliser monogram to utiliser esika oyo yebi ke mbongo na yo ekokoma na facilité. Bon na oyo etali distribution ya biloko na monde entier. Awa na Kinshasa distribution ezali ko sala ma mikolo nyonso. Brazzaville, distribution mikolo nyonso. Angola, distribution chaque samedi. Belgique, France, Allemagne, Londres, distribution chaque mercredi. Hollande, distribution vendredi. États-Unis, na bamboka ya musika bino bo pesa kanga une semaine soki botindi mbongo pesa nga une semaine ali na tindelo bilo okozwa biloko na une semaine. Bon nazali wa bino toko banda ko solola mingi penza pe nazali ko yebisa bino te chaque jeudi na mataka na ngomba pona ko bondela pona bino ko yebisa nzambe kolelela nzambe na nga na tina na bino po Nzamba yebisa kanga ike libonde linyonso nga na koyebisa ye akoyoka nga pe akosala ngo. Alors na mataka na nga ngomba ko kanisa teke po yo benga nga pona problème na yo feza ka maladie ata ba problème mususu ko benga nga po jeudi na zaka na nga na ngomba. Na mataka ngomba na ba problème na bino pe na kitaka maboko pamba te na kitaka na biyano na bino oyo Nzamba pesi ngai po na bino. Nalingaka bino mingi makasi penza. Lokwa bozana bomoi gape nazana bomoi tokumisaka Nzambe lobiko na biso na maboko ya Nzambe. Merci beaucoup.